bon peuple congolais ne bomoni awa touti na réunion stratégique poto yebi que les génocidaires congolais les tutsi rwandais Hitler africain Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azoya na France le 6 et le 7 alors tosengi na ba combattant nyonso ya Hollande congolais nyonso ya Hollande okende te contacter biso po toyeba ndenge nini tokende kopesa ye salutation patriotique na ye kuna na kati ya France. Donc le 6 le 7 toza kuna lukangai Facebook Kroko Aluozi Skype Kroko Aluozi okotrouvenga to solo masolo akati soko za na contribution na yo opesi okende te pesa contribution na yo po to na besoin ya baninga tozala kuna po lumbe mwete jour wana Hippolyte Kanambe faut sentir que a touché eloko ba touchaka te. Donc photo la ki saye que toza déterminé yende ennemi liboso ya peuple congolais photo bengana na mboka na biso ingeta bande ko ngai mukola le 6 ezali journée moko spéciale na le 7 esengeli na biso mutu nyonso alingi mboka na ye peuple congolais toya vraiment ebele po tokitisa vraiment mutu wana ndoki wana babengi na kombo Hippolyte Kanambe na bamindelo bakakompanye bamultinationale yango naosengaka bandeko na bolingo mboka na biso toya vraiment ebele bomema bana na bino bapapa bato nyonso toya mingi po bamindelo bamona make biso tozali ini tolongola barankino toza bana mboka moko toza bana tata mama moko bapaster bato mpe basambelaka te baétudia bato nyonso meme bafana na bacité universitaire naosengaka bino boya journée wana 2 jours wana po to humilier vraiment mutu azali mongula mone na mboka so totiki yango kaka boye bandeko na nga ezala malamu te na bandi ndeko na ngai paster aza wana po bakisa ou bien tozo baka kosoka problème na patron moko omaniki mwana nde ya mosala koya ozolanda ye mais otango kaka ye moko patron koya tika mwana mosala parce que tomoni ke Kanambe de son vrai nom Hippolyte Kanambe et son nom de la comédie Joseph Kabila atinaki mwana mosala na ye parce que Jibirira azalaki mwana mosala parce que ba distrait biso mais sikoyo tomoni ke patron na ye kode na ye yo tobetaka lokole apa na les 6 yango nde eza d'abord priorité de priorité donc les 6 ya priorité de priorité biso nyonso so olingi oyeba mpa na organisation na niveau na biso Hollande awa kuteli na moto asi amai Anderson Batangisa alias Kroko Aluozi ngando ya kanda mais so bolingi boya mpa na le 21 tolobela noté mais le 21 toza Eva topesa bacoordonné yedi bacoordonné mpa na kozwa makambo ya déplacement ya le 21 mais toki topetao le coller mpo na le 6 mpa na le 6 sur vraiment olingi otelisa bende na mboka donc toza na ndelo so Kroko Aluozi azali wana contacté mpa na mode de transport akoyebisa yo nde nini tokosala tokomaka systeme ya kebakeba tokopesa badetail nyonso te soki akebakeba donc tozali awa toza bamaître biso tozali awa donc kolokolo betika moko les 5 les 6 mutu tolukaka yeyo Kanambe aye mutu tolukaka yeyo Kanambe aye ingeta lokolo yokani ngana kolobaka ke bitumba toujours ezo continuer tolobaki tokomi siko corps à corps so toba journaliste te tolobaki tokomi siko tango makofi tango kopapa tango ya kopapa et c'est comment que solo bakiamo déjà biso tout ce qu'on a sur la fond parce que ba mbala solo yango Kanambe aye ko provoquer biso kuna za ko boma asa ko violer aye lisusu awa aya a financer ba violation awa ba violer ba to ba boma ba to awa ninga zo ba atika mbongo ba violer ba boma ba kongolo ba sala awa miso zo la mwana to bi ba makamutu awa zo sala azwi ba force armée na biso obangi na gomba kuna azongisi bango tuna kini a remplacer mwana ba rwandais ba fait na biso musu ba vana kata ba kini wana sans fonction ba bati ba grade mais sans fonction ba bongo na kini ba vana se mwana ba kini to yebi on kana ba musali ozotinda ba tutinda ba risi ba no yeko la formation militaire pour ba so ba congolais to se ba tout c'est mieux no ba to okende to yebi on mais biso tosila yo oya tokokwea na tokoyamba yo okomona na ye tokoyambela yo
okombani tokoyambela yo système ya Palestine tokoyamba ko tosilani nayo toyambeka tosilani nayo omona ya méchant angoba mingi te kwa ko ba te ba na bino ko ka lobi apete ma code donc nde bozo ya bozo te ba tribu ba ko ba site yebi na biso mais tout ça besoin de détailler to yebi to ma kam surtout même mais bo tinda ba wande libana ba ba formation partout bo tinda to yebi ba oya biso comme ba asilo pusana dans 5 ans 6 ans ba ko mikolo nous remplacer wana batuti tout wana to yebi bon extrémisme la jeunesse aux personnes du COF ben extrémisme la jeunesse c'est ça on veut extrémiser la jeunesse pour qu'on soit personne du COF le COF pas possible sa jeunesse pas jeunesse telle maté et ça lumbe lumbe tala takini mais ko tele mato ça lumbe lumbe ba face au moment na takini mais bande ko so okeya na ba université bazo pesa ba bourse na ba tusi à partir ya Kigali bazo ya mabona na Poto comme ba congolais mais ba tuti bokela ba université bo mona bango bande ko comme ba congolais ba tuti à l'université na ba université direct ba tuti ba tonu na direct même ba congolais mais ba tuti ba wane bazo ba busa ba congolais même na ngunda biso ba lek na biso ba na biso kuna na kin ba shege même na ngunda tebi ki ba tuti mais avoir ba ngunda awa ba zumi kana rapide parce que le code tele mais la kamakamu ya élection il bana un jour ce qui mboka soto te libérer pour que ba tuti ba votaka mais élection to sikola mboka to ta bilonkipe bazola milai na bangutu wana yango te elongipe to tala yango so elongipe batu ayebali biso tabi ngosone ya mo bi minene mo minene mo solo biso boyote loka biso ka ba somalie te suka bantu to ba somalie te to za bato ba rere rara te bokomona biso to ba bantu les 6 to za kana meyaka les 6 ba bis eza déjà prêt bandeko bozo contact nangai wabino mobundeli Anderson Krokwa Luozi téléphone pesali 0031 68 54 00 979 na bandeli 0031 68 54 00 979 ingeta RCK Hollande to pese da message kanambe dozila ya na osenga na bana mvuluzu nyoso ya France ma bozala e ba exemplaire boko ma liboso bo sangisa ba jeune nyoso ya Paris ba ya o bana nyoso ba banlieue o ya vu couronne ya ba vu couronne partout ba ya vraiment avant biso to ya pour renforcer il faut donc nga politique na mena maboko to bangelo ko moko te merci lokole yokani lokole yokani lokole yokani ingeta